Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Un grand merci à vous tous qui êtes connectés sur notre meilleure chaîne, la Voix Céleste Nzela Lola. Eska Bonzambe et Kitarana Loye, Mona Maloba Pena Misala, Bonzambe, na Bonzambe, Lola, Ezofuta, Simananto Yakoloba Kenzamba Boye, Tokwaye, Lissusu Wapi, Namanso, Azo Sa et la Bisso, bien-aimés dans les Seigneurs, et Longo, na pasteur Fezamisi à la bouche autorisée de l'éternel depuis Zurich, na Philo Mukwaya Motema Bivens Domo depuis Londres, na Mama Gisèle, Lukelo Motema Papa Emmanuel na Boston. Bonzambe, na Bonzambe, Yesunde Mousouki Silema ne triomphe jamais, toujours dans le cadre qu'on informe bien-aimé dans les Seigneurs. Makamozo s'est passé dans l'église corps du Christ bien-aimé. Tozo Kenewapi, Tokosuka Wapi. Pasteur François Moutomo, voici l'homme de l'église ACK Kalembelemi. Après avoir benganaye na kati ya église kolongolai plutôt na communauté bien-aimée dans les Seigneurs et pas évêque Mukuna Pascal bien-aimé dossier Moussou Bimi calamité le pasteur voici l'homme sera aux arrêts bien-aimé ceux qui a solo les bientôt là le pasteur voici l'homme François Moutomo de l'église ACK Kalembe sera arrêté par la police par la justice bien-aimé. Pourquoi? Par rapport à dossier autour le dossier il y a Bishop Baraka Mogisha bien-aimé de l'église Parlement Céleste bien-aimé. Pasteur Tosolaka Naye a tout à l'heure qu'on expliquer qu'on peut s'en détail à dossier bien-aimé. L'isolo les alliés qu'il paraîtrait nous avons confirmé selon Bishop Mugisha que voici l'homme à escroquer bien-aimé à faire une chaîne à télévision. Voici l'homme à des chaînes à télévision bien-aimé, Mercure télévision, na voici l'homme télévision. Tellement dans des chaînes à télévision bien-aimé à proposer qu'à Baraka Mogisha te attaquer les chaînes moko. Na côté que les chaînes moko la bien-aimé dans les signes à Sengaka Baraka Mogisha. Selon Baraka Mugisha, signa ba document, ba dossier, Baraka yebi signa a tout à l'heure que Azali n'a pas prévenu surtout. Ba signa ba acte de vente, ba contrat Azali, ba photo passeport, il y a carte d'électeur, il y a passeport, il y a voici l'homme ezana maboko à Baraka Mugisha. Série wane ko edana ba télévision ba TNT o communauté quand on ba 5 ba 8000 dollars T. Série wane ezaki télévision pour nos TV bien-aimé et dans moi pas série à Kabila. Il y a Joseph Kabila avant le pouvoir bien-aimé. Il faut en faire ça, il faut en émetteur et couteau mon rebelle. Et tellement voici le madame a des chaînes à télévision a proposé Baraka qui n'a autre que la chaîne Mogos à fréquence moko. Baraka Bayoka il a pris $, bien-aimé après si voici l'homme, les pasteurs. Ba signé ba contrat Baraka Mogisha lobi que Azali n'a pas prévenu surtout calamité ne to comme na moment ya fatu beto état de droit barokanga voici l'homme. Ba signé ba papier au que Baraka Mugisha lobi que Azali na yango et comme que après voici l'homme après avoir causé mon à Baraka Mugisha comme que pesa Baraka Mugisha chaîne voici l'homme à baluke lié avant que Kabila a longwa Baraka Mugisha yebi a expliqué que voici l'homme à saleli relation au Azali na niveau politique. Tellement que Bayebana qui n'a pas proche binomo boye très bien que non avec Mukunako Adagine qui envoie chérie à maman Olive na mariage na écoute maman Olive à Kabila qui ba Jeep bani bilomo badaki proche à Kabila avec Mukuna voici l'homme a saleli ba relation na série wana ya Kabila azu Baraka Mugisha amélié après avoir causé mongo ya Baraka Mugisha aboyi pe kozo ngisela mbongo na fréquence aboyi ko pesa amélié a saleli qui relation au qui azaki na on série à Kabila ya Joseph Kabila Baraka asali ba démarche a bengi na Mukuna a kota en contact avec évêque Mukuna o bona bo pas évêque Mukuna komi ko sala boy Baraka sali nengenyo so a komi ko sala boy évêque Mukuna et Baraka Mugisha ailleurs on comprend que ce sont les oiseaux de même plumage ba yebani ba jo bazo sala na papa pona ke alandela mwana zongisa papa komi ko sala nga boy quoi donc ba yebani ba je ba salinga ba saleli ki bango série wana ba daki ba proche ya Joseph Kabila bien-aimé. Et voici l'homme à Mela Baraka Mugisha, il y a chaîne à télévision, à Tekela et à boire au sa fréquence. Là, c'est son nom Baraka Mugisha. Et Baraka Mugisha m'a dit que Adali n'a pas prévenu surtout. Et moi, je me rappelle de cette histoire parce que Baraka Mugisha serait pas Makamo avant que tu aies ta prison. Tout le monde a émission à bête dans l'histoire.
pasteur na bino Alvin amelinga mbongo bona boasele ba relation na tema ya eba na ba Joseph bona bo amelinga alobi ka te ke la ngache na pesi mbongo to signer ba papier azui mbongo aboko pesa ngache na mbongo na nga boko zo misilanga et le lo baraka Mugisha tellement que to comme na état de droit moment ya fachi besoin makamo pe bimi na profiter na mega pe ko loba na mokile loko e déranger nga ba melanga mbongo. Est-ce que ceux qui vraiment que makam o que baraka Mugisha lobby ndenga lobby ka na ba prévision surtout adali na ba contrat surtout akola qui sont bien aimés adali pe na ba photocopie il y a identité il y a voici l'homme o que ba sala na ba papier ba signer que azui mbongo que até que les fréquences ya chaîne amélier mbongo et ceux qui makam baraka Mugisha zolo ba bien aimé en tout cas na église nankolo église eza ya kobeba makasi. Le lot voici l'homme albimi parce qu'il a été attaqué par la maladie. Il se sentait déjà que menacé net que a comme un succès makati mukuna que alinga longla tcheki ba garde des fous. Tine voici l'homme a voyagé on a zo bela terrassé par la maladie na poto bien aimé. Azo boya que église na ka lemele me place à Zali. Na kati communauté que eza diriger na direction te ayeba ki que ceux qui ba article là que eza diriger na direction. Et pas avec nous qu'on a balinga qui va changer pasteur, nous balinga ba tia pasteur moko wana akoma côté que ba changer voici l'homme. C'est pour cela plupart ba pasteur na biso na Congo pour article les pasteurs musu cher et affaire. Musu na limité et fait à côté à trois à quoi y a bien aimé dans les seigneurs un grand pasteur na église mo ya mune na kata une grande église. Et fait à côté à trois zone na céder cherté. Bayeba que ceux qui ba bimisma mo ya église a régné a un impact makas akoro ko yiba bandimi alongo pe akero sa l'église né c'est pour ça plupart ba passer ba comme bimisa bana na bango moko ba commissaire église on dirait que royaume moko bo ceux qui ya za témoin na koza ceux qui moi na koza te intel a rozwa ba commissaire église on dirait que cop na bango esika balé la mbongo bien aimé. Na église ya Congo ba mabe ezali ya mingi ebele koleka lelo voici l'homme à l'équipe bien aimé abiminette que mon centre abiminette que nzamba batela abibi on dirait qu'avant na nzambe pa na ye mais talasko ba gaf mususu que voici l'homme asala voici l'homme tous doit être que adanet que sembo na bo rien lelo que mokilezo que parce que abele ki makati nzamba lola yo keli ma wabikisi mais papa na biso vasilom ceux qui vraiment que ya so makamoto zo ke pa na yo sur yo avec ba baraka mokisho ndamba sali yo grâce à bikisio papa mega ko réparer ba mabe mususu osala ba proche na ba mabe mususu osala ba ndeko no o ke bazana mokilia ba mabe mususu osala ba collègue na yo moko yo ya bimi baraka Mugisha ok biso peut-être que to yebi di solongo abimission na mokili boy bongo ba oyo bien aimé dans le Seigneur bakanga munokoti lelo na ba mabo peut-être au sala bango voici le temps nzamba peso occasion malade o wut ko bika na ba ebele ebele bakota na se ya mabele na yango papa ebele nzamba boma ba mpe bakota na se ya mabele na ba maladie compliqué. Mon copain à la mouga boabela te appliquer crise à couchi. Moussus malaria ya pas mo ekotisa ba misu na kata ba mok ba kota na sama bele. Chèvre kara mutu passe et boma ba misu se kotisa ba on na sama bele. Mais yo o wuti mosika papa voici l'homme. Et ils allaient interpeller yo que ozongela nzela naï. Ceux qui vraiment au bunga qui nzela voici l'homme zongela nzela nzami. Pendant que tu as encore envie, le corps réparé, bah ma belle au sala bande kono a on a samokin et cause la bien ma casse. Baraka Mugisha zolela ole ke boko matina parquet ba dossier nyon surtout baraka le bazanango ba contrat ba mikanda zanango. Le corps réparé na ezongi c'est un bon papa. Pour la zone que tout m'est permis mais tout n'est pas utile. Bible zone que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Et qu'on servi yo nani ya gagner ba bien ya mokilo yo ya rozana ba parcelle partout ya rozana ba mituka partout ya rozana ba bien ya nena ne otina bana na porte ozali poser mais ce qui que mukola liwa na ko kufie ko servi yo nani parce que nyons tout ekotikala na
nazoya ko ilobela ba pasteur mo bazola nanga en senet moment ba pasteur nzama utinda bino musika nzama lokoti bino atomoli bino amatisi bino a élever bino lolo bokomi na bambongo bokomi na pouvoir bokomi na succès lolo bobo seni nzela nzambe lolo bokomi ko mesana na masumbo komo mona netike masum netike comme netike bilei na bino koliango chaque jour ba pasteur combien ba panzaba mabala na kata mboka na biso Congo ba pasteur combien ba lala na ba femme mariée ba pasteur combien ba botola ba ninga na bango basi ba pasteur combien ba botola ba ninga na bango ba parcelle ba pasteur combien ba botola ba ninga na bango ba bien ba pasteur combien ba yokisa mitema ya basi pe mibali passe bien aimé parce que oza na pouvoir na position mo ya likolo oza na position mo ya fort oza na position mo que oyebani no moko ta kosala eloko mais nzama lo lazomona yo. Bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi vous dire que l'église à Congo est à Yakobeba. Moi, depuis que je me suis approché des hommes de Dieu bien aimés, n'a pas un pasteur confiance. Mon dimio, bon mon abandimio, bavana naba, ba l'équipe pasteur est belé, mimi na robanga nzambi na rotamo na robanga nzambi. Ba pasteur na biso mingi bazota mo na robanga nzambi te. Ba pasteur na biso mingi bazota mo na vie à sanctification te, bazota mo na vie à sainteté te, bazota mo na crainte de l'éternité. Bazota mo na obéissance ya liloba nzambi te. Ba pasteur na biso mingi bazana nzambe na munoko, mais bazota mo la mabe, bazota mo na vie à kinduma, vie à cupidité, escroquerie, kobova, mais il y a d'autres pasteurs na mboka na biso bazana makila na maboko. Plus pas y a ba pasteur bien aimé dans le Seigneur, ba s'approcher na ba politicien, ba comment qu'on soutenir ba konzina mboko, ba comment qu'on soutenir oh que boyebi ba oh que nzama tomola bango. Laisse-moi vous dire que plus pas na bango bien aimé, bazana makila na maboko. Combien de pasteurs batinda ba militaire batina ba bandi ke ba ke no boma baninga na ba collègue na ba msu parce que ba sala bango mabe. Combien de ba pasteurs un tel a salié mabe salié motema passe batini ke boke no roboma e parce que yo yebani na pouvoir oyebani na ba konzamboka oyebani na ba politicien oyebani na ba généraux ba colonel moment on laisser l'équipe papa to comme na moment ya état de droit. Combien de pasteurs au basala ba mabe na mboko même na komo na nzambe na munoko. Laisse-moi vous dire que tout est vanité de vanité. Mon côté mukola liwa na ye, mon côté mukolo nzama ko benga ke okufa ko mema nyons tout na lilita na ote nyons tout ekotikala. Okozala yo moko liboso ya nzambe. Est-ce que bo réseau na ka lelo soki na kufi après liwa na nga na oyebisa nzambe nini? Est-ce que vous pensez à ça, cher pasteur? Combien de mababobo sala na mboko yo? Combien de mababobo sala ba collègue na bino? Combien de mababobo sala ba spe mibali na mboka o na mokili? Ovani pe kimia. Le lonza matomolio musala na ozwi ba moko bima na ba jeune fille, ko bima na ba femme mariée, ko botola. Ba fiancé ya babana na o basi na bango. Kola la basi ndengo lingi. Ko escroquer ko sala ba mabe nzama lo la zo mona yo nzama lo la zo talo un jour tu seras jugé et le comment te tika ko bata ma toujours koza toujours en cachette liboso nzama lo la yeba nyonso ba pasteur ba bungi nzela nzambe ba pasteur ya komba za na kombo ya nzamba na mnome bazota mona ko banga nzambe te. C'est pour cela Jésus-Christ a joué les pharisiens que vous voyez, les scribes que vous voyez, ils m'honorent, ces peuples m'honorent de leur bouche, mais leur cœur est éloigné de moi. Bazoku misanga na mbebo, bazoku misanga na mnona bango, ah nzambe tozana nzambola, mais mitema na bango eza musika na ngai, eza musika na nga, eza ndenge moko na ba pasteur na Congo. Ngai jamais na ko pesa pasteur ya Congo confiance. Ce qui est si 100%, il y a pas pasteur, il y a Congo, bakozala, ata 2%, il y a pas mandé, il y a vrai pasteur, bazana mboka na biso Congo. Tous les 99, ceux qui n'ont 98% sont des faux pasteurs. Comme moi, nzambe namnome baninko tamona kobanga nzambe te. Kindumbe pai, escroquerie pai, makamabe pai, nyonso tout baninga ke ezala ya bango lokume pai, hypocrisie nakat na bango. Les pharisiens et les scribes, hypocrites que vous êtes,
baza na kombo ya nzambe na munoko mais bazo c'est en pratique te bazo tia en pratique te. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit à ses disciples, faites ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Ne faites pas ce qu'ils font. Bazote lo banzambe botamuna ko banganda ndama ko sala mais bango mo batali lo ba wana en pratique te bango mo vie ya kinduma en cachette vie ya ikobo en cachette misala mabe en cachette mais ndama lo la zo mona bino vous serez jugés un jour. Et Bible dit que le péché ne restera jamais impuni. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Tôt ou tard, au futa masumo yozo salalelo. Tozongi li solo et ya Bishop Baraka Mugisha na pasteur Vassilom François Mutombo de l'église Kalembele mais bien aimé dans le Seigneur. Le lot Vassilom abimi bien aimé. Il était terrassé par la maladie. Attendez, bazomona maladie. Mais nangolo ndambe voici l'homme reconnaître que ndambe ne abikisie. Mais papa nanga fu voici l'homme. Ce qui est makambara kamugisha zolo ba ezekeza ya solo. Ce qui réellement que ce qui vraiment que réellement que makambi mugisha baraka mugisha zo beza ya solo que adana ba prévision surtout kolingate que makambo comme tina niveau à l'état ba samusayo kolingate que makambo François Mutomba comme ko bien en justice kolingate que baraka mugisha aya kolakisa ba preuve ngo que bo signer ba contrat que alinga ki que olinga ote que les chaînes adana ba prévision surtout ndenge ya lobby ba document ba contrat ba papier ba photocopie ya ba carte d'électeur non azan nango. Ote okeke la fréquence comme on peut ces fréquences au melie mbongo nenga lobi François Mutombo nzambo abikisi wana conscience na sala mon frère mon papa François Mutombo ozongisela mbongo il réparer peut-être nzambe ne alinga lobi on a ma peso une seconde chance parce que ebele bakufa na ba maladie obela tango obeli wana mbongo elobi lokote millions elobi lokote qui renommé, qui célébrité, ne le côté liboso malade. Ceux qui ka kenzama lola intervenir qui te na kanayo papa baninga ba bengo e bimbi. Mbongo mon côté bi qui saka ba bien mon côté bi qui saka. Renommé mon côté bi qui relation mon côté bi qui sana baka musus. Na baka musus ezaka kete o esengeka intervention nzambe. Ceux qui nzamba salité to kufi na biso, ceux qui nzamba salité to sambwe. Ndenge mo na kana quand tu étais terrassé par la maladie. Nzamba bi qui suyo. Et nous avons dit que maman François Mutombo a vivre et interpeller le pasteur Nzambi. Tout peut arriver en tout moment. Tout peut arriver dans un clé d'œil. Tout peut changer. Au moment que tout au luka qui aux qui n'a mokili et servi on a le côté ceux qui ont intervenir. Et nous avons fait la bine les mailles. Baraka Mugisha bino mo bolanda ndenge azoloba Bishop Baraka Mugisha aloba na tina moko te akosela Vassilom adana ba prévision tout ba document ba signer mikanda ba signer Baraka Mugisha aloba za nango que Vassilom amele Vassilom azongisela mbongo na ye eza oyo Baraka azolela na yango tongo midi pourquoi abimi asala vidéo et ceux qui ke makambo ke boluki bobongison à l'amiable était okoyoka ke comme on a parqué entre mo na ba moko akangama ceux qui ke Baraka Mugisha na ba preuve te ndenga zoloba liboso ya l'été pas ba magistrat comme dénonciation calomnieuse ba okanga Baraka Mugisha mais ceux qui a na ba preuve ba mikana ndenge ye moko azoloba bien aimé ba okanga pasteur Vassilom François Mutombo de l'église ACK Kalemelembe toza na état de droit pe akokota prison. Ceux qui boluki bo réparer yango te ceux qui ke bolingi ke bo tchate ti toza sous na moment ya régime ya kalaté que ceux qui ke régime mo ezala ki ceux qui pe ndengeni non toza na moment ya état de droit OK bozo mona ba o ba renyaki lo bazo bimsa na banda ceux qui ke adani na ba preuve François Mutombo sera aux arrêts ba okanga pe akokota prison ceux qui ke Baraka adana ba prévision avant que comme na niveau wana boluka bobongisa et que ça l'a bien makasi. Et bandeko bazolo baba fidèle bani non arrêtez qui fanatisme na bino ya ngone bazo bima. Ya ngone plus pas ya ba pasteur mingi ba bimina ba fa na basi na bino.
qui fanatisme na bino ya on ne plie pas ya ba pasteur mi ba escroquer bino qui fanatisme ya bino ya on ne plie pas ya ba pasteur mi bazo bien na basi na bino na bana na bino pe bazo sala bino mabe qui fanatisme ya bino ya mode yo mwasi marié ba pasteur bazo lala yo yango wana nde nini bokoza net ke ba chrétien mo matite net ke ba chrétien mo ya berete nini bokoza ba chrétien mo boza versé dans les écritures te bokoza na molimo mon santé vous êtes aveuglés. Combien de pasteurs basali ba mabe mingi na mboko yi? Combien de pasteurs o ke ba pesi ba na misusu ba na mike ba sida ba na ba sida mais ba pesi ba fi musu ba sida o ke biso toyebi ba koti na sama bele ba kufi? Combien de pasteurs ba dévierger ba na mike? Combien de pasteurs ba bimina ba femme mariée? Combien de pasteurs ba zo sa kindu ba na en cachette? Combien de pasteurs ba zo longa na ki ba zo mo ba na Dubaï? Na basi ba fi ba 25 ba 24 ba zo la la bango kuna. Combien de pasteurs bazo sala mabe ba sali ba mabe makasi na mboko na biso Congo? Hein? Ceux qui mboko na biso Congo zo tambola te c'est à cause ya ba pasteur. Ba pasteur ya miyibi, ba pasteur ya ba cupide, ba pasteur bazali ba impudique, ba pasteur bazali na kinumba makasi kati na bango. Arrêtez à côté de ba pasteur en tout moment, bien sûr. Bible zo ba que ne jugez point. Hein? Bible qui ne touchez pas à mes ouais. Qui sont les ones de l'éternel? Et ça, oh, bazo tamona kobango, bazo yoka liloba na epe bazo tchon en pratique. Jésus maman na yo kotela zo yebise ke bande kono bazo lukoli bana Jésus le binanya o bande konanga. Bande konanga ça ba oh ba yoka liloba ya tata pe ba tchaka en pratique. Et qui sont les ones? Et les ones de l'éternel c'est ceux qui font la volonté de l'éternel. Oh que bazo tanga liloba nzambe pe bazo tchon en pratique. Ce sont les pasteurs Saoul ne ba koti na mbo ba toni na mbo na biso Congo. Les pasteurs babanaki na nzambe mais bazao su na nzambe te. Le pasteur Saoul, OK Saoul que nzambe ne ataki Saoul na Israël. Mais Bible zoloba que l'Éternel Dieu regrette d'avoir établi Saoul comme roi d'Israël. Ndenge nzambe zo regretter tongo midi pourquoi? Ya rekomisa ba pasteur mususu ya robenga ba pasteur mususu na musala na ye abenga tomoli ba nzambe lo zo regretter makas nenga tomola ba pasteur rebelle lolo nzamba tomoli otiki nzambe lolo nzamba tomoli otiki nzambe musika omipesi na ba futilité omipesi na vie ya masumu ya ba posa nzoto. Et Bible zo ba que l'Éternel dit l'esprit de l'Éternel dit se retirant de Saoul. Saoul a banane sur le tambour na moni nzambe te eza ndenge mona ba pasteur le ya lelo bazote lelo banzambe bazana molimo nzambe te bazote lelo banzambe kindume pai bazote lelo banzambe au nom de délivrance bazo coucher ba fille ya ndenge na ndenge. Combien de ba pasteur lelo ba boté en cachette plus pas ba pasteur oboyebi ba sala succès na ba moko andero ya ba basi na bango combien ba bota bana en libanda. Combien bazali na bande belé par-ci par-là? Combien bazali ba polygame en cachette? Mais bazo ba ke polygamie eza mabe mais kindume eza mabe bazo te mais bango bon bazo sala en cachette. Papa soyez modèle. Bible zo ba que votre bonne conduite soit connue de tous. Vous devez être des modèles. Pour la zo ba que soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Et biso to imiter bino na nini na vie escroquerie vie ya kinduma vie ekobo vie ya masanga vie ya loenge ya basi ebele ya ba masumo bozo sal. Est-ce que bino bozo imiter? Est-ce que Christ bozo ba imitateur ya Christ? Est-ce que Christ a sala ba makamo bino bozo sal? Papa, tout est vanité de vanité. Mukola liwana okufa otika nyonso to. Yo koba na masumu ndenge Bible zoloba. Oya zo sala mabe akoba na ko sala mabe. Oh pas zo sala malam akoba na ko sala malam. Yo pasteur ozo sala mabe to ko pekisa ote koba na ko sala mabe mais un jour salaire no ko sala. Yo kisaka mokili passe yo kisaka mitema ya base pe mibali passe ozo continuer na masum ozo continuer na mabe. Sache que la grâce est trompeuse. La grâce de l'Éternel est trompeuse. Ngolo zo mona ke ngolo nzambe za si likolo na ngabo na bo la grâce Bible zo la grâce est trompeuse bien-aimé. Impudique morote atika ukota lola tchana mutu na yo. Tout est vanité de vanité. Oya ukota lola eda oya zo sa volonté ya nzamba zo tamona ko banga nzambi. Tout est vanité. Ozo na ba bien ba meuble mokilo nyonso etika la devant liwa ezana eloko moko te.
exact séjour des morts. Séjour des morts, ce que c'est Kangio. Oza maréchal, oza roi, oza célèbre, oza star. Etika kotika ote. Ata bosali ndenge nini séjour des morts, ce que c'est Kangio. Exact teti makas koleka. Ce qui liwe Kangio. Mbongo na wane ya kolobe liloba mo liboso aliwate. Ce qui pona mbongo ozo luka ozo sa baninga mabe na mokili likola mbongo obuleke mbongo e sauver liko mukola liwana yo tuna ba Michael Jackson bazana se ya mabele ba oyebisa. Ce qui pona mbongo ba Michael Jackson ba kufate. Ce qui pona lokumu pouvoir ba Mobutu ba kufate. Ce qui pona lokumu ba bie ba Minduki ba Kabila de père ba kufate. Ceux qui pona lokumu ba joueur ba star ba célèbre ba kufate. Yebango tout est vanité de vanité oyo ozo luka na samu ko sa baninga mabe yeba ke mukola liwana yo bien aimé mukoliwe ko ya ekotika ko sauver yo le ko moko te oso mona ke ba kamusu se komeli yo o komeli bosa ba médecin ba lobi que nous sommes désolés on ne peut rien. Wana ne conscience ezongaka okomo raisonner nzambe limisanga okomo mona sko grandeur anzambe okomo mona ke non nyonso to kana mukila eza pamba. Bien sûr, nyonso to eza éphémère na sa mokili oyaki pamba ozonga pamba bien aimé. Mais ce qui est très important na ba vie na biso après cette vie automina na sa mokili il y a une autre vie. Les grandes choses commencent après la mort. Les grandes choses commencent après notre mort. Exact que o nyonso tout ozo sa na mokili ndeke ce qui rien nakama minene et bandaka après liwa. Ceux qui n'ont pas vivre 40 ans, ou vivre 50 ans, mais après liwana okozana bombo ya mulai. Ceux qui ont vivre qui n'a masumo eba qui n'sa mette, okozana na passe ya mulai bien aimé. Kobule kite ke ba honneur pendant les obsèques ne ba yako bazo rendre ba hommage ba honneur musicien ba bengisi ba yoko benga ba yoko betela ko yeme ba rendre yo ba honneur c'est pour la chair. C'est pas pour ton esprit. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. En réalité, à l'homme, ce ne sont pas les habits, ce n'est pas ta beauté et la richesse. Mais en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. C'est pour cela que Dieu, après avoir créé l'homme, l'homme était immobile, l'homme ne bougeait pas. Donc, tu es là immobile, tu ne bougeais pas. Mais non. Il faut na tche loko mo eza kati nanga na ekela mo na lingi na wuti kokela. Bible zoba que l'homme était immobile, l'homme ne bougeait pas. Et Dieu l'Éternel, après avoir soufflé dans les narines de l'homme, après avoir soufflé dans les narines de l'homme, après avoir azu esprit na emu pepe na soufflé et côté na kati ya zolo na biso bien aimé. Bible zoba que l'homme devait une âme vivante. Donc, le mouvement abandonné ko salate abandonné ko bouger, c'est à partir il y a souffle il y a nzame qui vient du mot pinema. Ok, nzame tche katnae après tout au comme bouger. Laisse-moi te dire que tu sois chrétien, que tu sois sorcier, que tu sois magicien, que tu sois païen, tu dois les savoir que tu as une partie de Jésus, tu as une partie de Dieu en toi. Et le jour où l'Éternel devra se décider de retirer ce qu'il a mis en toi, c'est le jour là que tu seras appelé cadavre. Le jour où l'Éternel dit, a récupéré souffle naïe, a tchakati nayo, c'est le jour là que tu seras appelé cadavre, un corps sans vie. Au monde que le lait n'est tout c'est ça quoi. Au monde que beauté n'a surtout orgueil tout est sili. Bah comme au bouger yo bozo répondre te ozo réagir te. Moi na muke ba o coup peut-être ba ko banga ko pe ko ya dire betu mbata. Moi yo répondre exact parce que Bible en réalité en l'homme c'est l'esprit. Ce qui nous a massé à retirer esprit na katino et sili papa. Ma bozo sala union so na ko servir on a rien. O tikali pamba. Ce qui que ozo salamabe après liwana yo yeba que okozana quelque part au kende o comment qu'on regrette na union tout au salana samokin parce que pendant que lorsque un homme meurt on confie bien aimé dans les Seigneur ndenge science loba la mort est l'arrêt définitif de toutes les fonctions vitales de la vie et selon la parole la mort est la séparation des trois parties corps âme et esprit donc ce qui est séparation bien aimé dans les Seigneur
et salami na vie na yo. Ce qui est séparation bien aimé dans le Seigneur et salami na bon na yo. Esprit ya nzambe longo ezongi pa na nzambe. Corps ezongi poussière et votre âme est éternelle bien aimé dans le Seigneur. Maintenant destination ya âme na yo ezo dépend na ba attitude oza na awa na sermo ki ozo sala. Ce qui ko sala ki mabe âme na yo ekokende na lieu de tourment pour attendre le jugement dernier et être jeté dans le lac du feu qui est l'enfer. Ok, place nous on a pas si ya libéra na libéra, on a sans même na une seconde, il y a repos ya kopema. Comment qu'on souffrir en tout moment bien aimé. Ceux qui croyaient que Jésus au tamoula na kobanga nzambe, au luka qui kosa ki nduma te escroquerie te ki moyibite, au tamoula qui na humilité na kobanga na obéissance à nzambe. Amnoé na paradis na Saint d'Abraham pour attendre l'enlèvement de l'église et être couronné. Au bunga kinzela nzambe zongi dans nzela nzambe. Dans autre la bino maloba ya baraka mugisha concernant affaire oyo, il y a pasteur voici l'homme François Mutomo bien aimé baraka lobi François Mutomo a escroqué aba fanatique boti ko oh c'est que bazo tina non bazo tina baraka te. Baraka, je me rappelle l'affaire à Betelanga, à ça la démarche que bazon s'est monté. À côté, voir même na contact à Luka avec mon papa y a facile l'homme. A yebisi problème moi. A comment ben avec mon na comment qui m'a atika au solution monter avec mon na yebi du solo. Parce que du solo depuis que j'ai été au courant. Tellement que Adam n'a ni te yena ya au Betelanga expliquant na salibo albin na salibo non l'homme de mécanisme qu'on l'année là on le sait avant que obim s'emboy. Le loi est que bimisa combien d'années après Adam a prévenu dans lobby voici l'homme a donc c'est bon on est sur taper ses chaînes et ce qui est copika ils a bien été soigné makas comme on a serviteur de Dieu du bosso ya justice tribunal ils a bien été makas ils a bien été a vous avez déjà qu'on flash encore annoncement concernant makamambo on a baraka mugisha makamalo Pasteur Vasilom, very sorry. Namakambo nyonso ekomelio. Mais chaque fois na lobaga ke effet église bolingo ezala. Soki bolingo ezate ndozo mona ba problème ezokomela biso. Vasilom moyebi ke nalingaga yo mingi. Mais kobosa na teke yo otekelanga fréquence ya mopepe. Ti lelo nazo problème na bandimi ebele à cause ya 20 000 wana na pesa kiyo to retrouver que fréquence oyo tekelanga ezalaki ya mpepe ti lelo bandimine bato wana nazaka na problème wango bapesaka mbongo wana ya fréquence po ele tozwaki fréquence wana tokoma kuna ezalaka te fréquence ezalaka te nameki kotinda bato na biro na yo baboya koyamba bango natindi bavoka baboyi koyamba bango ti lelo nakoma problème na bani soki biso moko olekwa bapasteur tozosala na makambo ya boye ti lelo badécharge eza na biro na nga badécharge na carte électeur na yo nyonso bafotokopi tu nyonso naza nango na kati ya fete Vasilom yo moto oteyaka biso sanctification totika masumu nga baraka mugisha na lobi Vasilom eloko na osenga yo nga nalingi mbongo na nga ezonga julo kozwa mbongo na ngai opesi nga na koleka na page na nga na lobi bana nzambe boyoka naza na pasteur Vasilom awa uti kopesa nga mbongo na nga yango oyo naza na problème na ye lisusu te bakanganga na braza te nazobima na braza Vasilom tokutana na beach osala neti otikala komona ngai te oleki kuna osali neti tokutani vraiment binyo nazokota yo pozokota osala neti otikala komona ngai te mais avant nakenda braza toutaki kosala marché wana ya 20 000 $. Bandeko balingana eloko ezokomela biso na église bolingo ya Kristo ezate tolingana ete mokili bayebake tozali ngai eloko nakosenga yo ndeko na ngai oza ndeko na nga vraiment nakoma na problème nene eza mbongo ebele nakokotika yango ka ekendaka bongo te ezalaki mbongo ya bato bapesi mpo tosala chaîne en tout cas eloko nga na osenga Vasilom soki okomona message oyo naza na posa mbongo wana mpona minito bato
wana batomboka mabe ba décharge nyonso eza awa nga naboya komema likambo na justice po ekobima ndenge nini pasteur amema pasteur na justice ndomonita o nyonso na vanda nini parce que na ndenge makambo ezokenda tolakisa na bolingo soki oza na mbongo te okoki kobesa ndeko na olobi na kozongisa ta ndambu eza bapambole vasilo mosoko oyoki message oyo nafingi te me nalobi verité naza na badécharge na yo moko na motema oyebi likambo nazoloba na batémoin bazalaki eri yo ozouta eglise na yo ozoya ti na biro na ngai na parlement céleste oza kovandola ndinga ti na banke mpo nazwa mbongo wana bakolo mbongo baza na posa nango oza bapambole. Voilà, bien aimé dans c'est là, c'est Baraka Mogisha. Alingi ke makamango le kanandenge mo ya bien à l'amiable quoi. Ba comme na niveau justice mais ce que Kobi et continue ka bon que facile homme azongi c'est les monter ba comme na niveau il y a justice bien aimé dans c'est un grand merci na bilano to bazola na biso par rapport à ba makambo lolo facile homme abimi à lobi bona bololo tout le monde ba moni que évêque mu kunaza mabe non mukuna adana mabene na yeko kotela ete Francis Lompe adana mabene au moment que mukuna dans mosumo ki muto mabe moro boyeke Vasilom ne sente adana ba mabene o ke mukile yebite ye mo motema na témoin na nzamba lola mukuna pe adana ba mabene o ke azalaka motema na témoin na nzamba lola et là on a zo senga na bino nyonso ba pasteur bozongela nzela nzamba avant que comme il a bino trop tard parce que nzamba comme aussi prendre bino moko na moko na ba liwa moko brisque pe comme il a bien trop tard il est encore temps besoin nzela nzambe tout est vanité de vanité là na route comme ça analyse selon Baraka Mogisha na ko affirmer makamote tellement ka betela en selon kala eko bimisa sous lelo nde na ko ça analyse selon Baraka Mogisha na confirmant ote liboso caméra ceux qui vraiment keza yango voici l'homme bobongisa na collègue na Bishop Baraka Mogisha et que ça la bien makas ne bible zo ba ke rechercher la paix avec tous et que ça la bien makas bonzambe na bonzambe lola ezofuta si maintenant to ya ko ba ke nzamba boto quoi les choses va concentrer à la prochaine page.